que ya Gabi ça la vie. Ça la berère na vie ni azoba retard na vie na. Mutazala te banzela pona na vie mutatinda ite. Et ça te que so komi na agement boy o moni que vie no ezwate o koma o bando bois qui la faute mana venir on bois comme on a mito batum sous ezalati. Pour ce total be makambo la duchesse alobeza makambo o eza trop vrai. Eza vérité penza makiasi donc eza vérité pena ya solo omoni la duchesse a considéré malgré toi loba qui on a bandé membre mais eza vérité surtout landeli bien makalu ngalo bondire mbongo ya ki nango ya séjour esili yongo komo krakise mutu mais son mbongo ya séjour ya ki nango esili bino bozwa bo pesa za ndiko na bino bobo la sake bana bolingo entre bino bata théâtre omoni donc ngalo jijon ezara ki moteur ma bepe za koluka ba vu na ndenge mo ya mabe Jorvi ba wele la ba bunda na bitumba na tournage mo ba wele la Jorvi et puis ba katana mama top pour série mo pe to yoka pe ba on pe bazala ba lesbienne na watu na ba toka ke ya Gabi ba Ursule ba sila wana ba ka ba on a ko to yoka ya bombe zate na wa lobelang na watu na ba na wa lobelang po yi azwa le devant le kamba la duchesse anani na anani. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez sur votre chaîne de l'excellence Congo Source TV. Les Abongo, votre humble serviteur Jenny Alaoudja, l'invincible, autrement dit la force du pesanteur. Donc, Nakata chaîne Nabino Moko Congo Source TV. Et là aussi, Nabo Sanité, Kopé Sambote, Nabos, Jires, Mboni, Motema Yakarine, Mboni, donc mère double. Donc, la Pesmino Bambote, Bele Balobi Kolo Boroyo, il y a chaîne Obus Toza au mon abisso Congo Source TV et aussi je fais mes salutations aussi Batonios au Balandarabiso pe bazol continuer Kolandabiso nakata chaîne Nabiso chaîne Nabino Congo Source TV donc restez branchés restez connectés donc bana ba Congoma nyonso bana partout donc bambote belé restez toujours branchés donc likez partagez après l'émission et que ça la biso bien toza kaka sur les actualités au ezoleka donc na monde internet na ba réseaux sociaux le lot ozolo belali kambuto koti penal le lisus na monde à théâtre donc na monde à cinéma donc binomoro boyebi ba fan na biso nyos boyebi marambo ezoleka déjà na monde à théâtre o ezolo belande konabiso la duchesse na Gabriel donc moi ba mes attentes ezali mais na Gabriel bango nyonso donc bango nyonso ba théâtre bango nyonso ba théâtre merci beaucoup Soleil bango nyonso ba théâtre donc mais ya Gabi a vraiment les devants dans les Cambongo pour que batou baye vraiment version ya solo vérité information ya solo babeza vraiment car na kati ya chaîne Nabino Congo Source TV donc je suis pas celle to découvrir pena marambango bien avec Suleiman Konde passeport rouge donc invité nanga na plateau nanga ya lelo na kosenga déjà na ingénieur bendelanga invité nanga Suleiman Konde donc panzelanga est déjà liboso plateau nanga na kati source Congo Source TV et ya Jires Mboni na maman Karine Mboni mère double. Bonjour Suleiman Konde. Bonjour à toi Jenny Alaoudja, l'invincible digital la lumière de la presse Songambeli babeta liko finalement ngete bavande la répéter. Okozoka Makile Tangi Mbote pe na bino bat bolanda biso de partout dans le monde. Merci beaucoup na confiance na bino d'être là toujours nombreux. Il y a so bon moni à la Versas boy. Na linette. Bon on dirait hein. Donc voilà. Tobeta ma solo quand ba choloba ya Gabi donc ndinga zule devant donc ya Gabi za ki motema bête on ni to yibate Jenny Alao mitune za yebi. Merci beaucoup Suleiman Konde. Là je profite encore de faire mes salutations à Junior Loboko donc
président na kati fondation Junior Loboko balobi Junior Loboko aza déjà awa na kati kinok mabele mame. Bonjour à toi bambote belé, bon séjour na kati ya Congo pe makamnyo soyi ko sala et na pesi mbote na fondation nyonso Junior Loboko pe difre bo wa charger ya fondation Loboko mobali ya Nanushka balobi wana ndeko na nga osimbi ndenga makileza na mwana mama na nga bambote belé. Suleiman Konde tozongi na sije na biso amkola lelo. Suleiman Konde tolingi toyeba vraiment likambango ya la duchesse o ya lobaki na monde théâtre bango bazali donc eza ba problème na bango baza ba mésentente na bango na kati monde théâtre eza na ba jeune o pe bazo bima na ba mère oyo biso toyebi lelo baza ba star to rôle pe na mama oyo to rôle bazela na sister rôle ba mama oyo pe na toujours ba exemple na bango ba koli na musala luka ba mama chaque ata lelo baza te pe à son âme ba koli lelo mais ba jeune na biso bazo kota bazo bima na bango pe ba jeune il paraît que ba jeune nango baza sous ba pédé lisusu malgré que la duchesse a lobaki yango tellement que ça qui m'a bien s'excusaki mais ya Gabi azo continuer toujours que le balikama pas lingi batunyo sa théâtre ba se méfier donc na la duchesse on peut un peu expliquer monsieur ça qui mutema mabe to zeloni kando lobi tombi omoni mutu et comme on a niveau mo na vie mutu ça salivia alors que ya Gabi ça la vie ça ça la berère na vini azoba retard na vie nae mutu azala te banzela pona na vie mutati naite et ça te que so komi na agement boy omoni que vino ezwate okoma obando bois qui la faute mana venir on bois comme on a mito bat mususu ezalati omoni donc so vino ezuite okomi okoli makasi vino ezuikate mama luka te longa nzambe tika ki motea mabe parce que motea mabe on bo mementi ouais pour so total be makambo la duchesse alobeza makambo o eza trop vrai eza vérité penza makiasi donc eza vérité pena ya solo omoni la duchesse a considéré malgré toi loba qui on a bandé membre mais eza vérité surtout landeli bien parce que surtout tali pe bien ya Gabi mo ba loba on a comprendre pourquoi les autres la duchesse mal à l'aise toi autres la duchesse mulungi moi je comprends yena la duchesse baza ba problème te baza na ba guerre d'esprit te guerre d'esprit ça eza juste ka souci ba vie omoni so fongo li chaîne luka obetara ba théâtre qui to connaît si la bisala betara obetara théâtre pe notre épisode mon bébé 250 000 vues ya batu batali na théâtre donc le théâtre pa une heure de tout monde ba 250 000 vues obeti bongo luka o sala bongo au lieu que o luka o diembela ba actualité mo bo ezanga tino ke na ba paka juma tu vois omoni donc bongo Timothée mabeti na niveau on a pourquoi parce que a un problème na la duchesse té omoni la duchesse la plupart ba artistes ba comédiens ba comédienne bazawana allié ça bango oh autara poto to mso ya kabela bango bilamba ba fond de teint ba nini ba parfum ba ni kan des alrajika yi omoni donc ba cause la te que no ba kena la duchesse na bande mo parce que et ça la marati zarati pour la duchesse a bengi sa bango na ba théâtre na e bango pe ba bengi sa la duchesse na ba théâtre na e bango ba fongo la mbanga ba lo ba kena la duchesse ndanga zawa na kutu so bengi so na théâtre ka maboko makasi boy on dirait mbongo oya ki nango makalunga on dirait mbongo ya ki nango ya séjour esili yongo comme krakise mutu mais so mbongo séjour ya ki nango esili bino bozwa bo pesa za ndiko na bino bobo la sake bana bolingo entre bino bata théâtre omoni donc ngana o jugeant ozara ki motea mabe pesa ko luka ba vu na ndenge mo ya mabe omona parce que au recours à likambo mutu te ozongo bimisi en dans les devant neti ka bazo mutu na ba crucifier ba sacrifier omoni donc ba excusez nga pona nini oh n'était sur na benga ngo décolleté to na benga ngo ni bo excusez nga pona ngo donc nana swati nana kanda oh mona donc tandis que yé moko pe déjà lo bango moi mais là osoko c'est kasekano oza libre tandis que yé moko pe déjà à lo bango au moins er moi nana egetan akoma ko bimana Diana n'était Diana au théâtre boyebi nayebi nayoka histoire wana ezanga kombo ba Diana le lope ba komi ba maman mikolo ba komi ba jeune sœur tolo ba malgré tout ba Gabi ba mikolo na bango mais bango ba jeune sœur omoni ba sœur à poids par rapport siko ya Gaëtan moi na ya Gabi na Diana za penza mukolo pena makasi mais siko Gaëtan a oza ko bimana Diana ya Gabi to mona aleka na be miso ba lekechu afinga ba garçon théâtre afinga ba maman théâtre boningaka ko bimana bana mikie ba ma jorvi ba welela ki awa et pas ibakata na nani o na mama top oh jorvi ba welela et pas ba bunda na bitumba na tournage mo ba welela jorvi et puis bakata na mama top Seigneur
donc ezama comme dans le théâtre la duchesse a lobby kaka donc akweli ne ka libaba ko libère parce que so total pe bien ya Gabi era loba nga finga maman mikolo ya théâtre o ba bimana ba jeune garçon na on a sacrifié na on a crucifié l'habité batango ya théâtre so bo banga ka eto bo salani pour niveau moteur ma be wana ngana na mona te bolinga na te entre bino matanga kutu ya mama na bino ndalo ba donc ya koko na bino chako banda ezawana etelema na morgue na te so bo bisango lisute to boti kongo ba lova na kana morgue kuna to ndenge nini bozwe na wana solution te bino eloko bino bomoni ya ko lobela ya ko vandela ya ko pandela sango parce que ba émission wana bo sala ba analyse bozoba ala kan o bo sala boko sala ngo pepo na matanga mashako ebima pourquoi ezo bima te bozu bo sala yango mais bino bozo bo vandi bo luka ke lomo bo déstabiliser muninga boko isaï bozo même moral ne boko misango en vrac boko misango en baisse et ma b donc bon mais un peu ko revoir parce que bino moso bo sala bongo Bosco ba musicien so ba yo sali bon est-ce que bino bozana courage au côté parce que no bino mo ba ndekone ba théâtre bo sali bon mais toyo kaka ba groupe wana bazana groupe mo boya bango nyoso groupe bo moko donc ba président bobo nyoso bazana kati mais la duchesse azapeka mobali lukwa tozomona ba bobo tozomona ba Anse tozomona ba Duche tozomona ba tu nyoso ba comédie nyoso na monde théâtre ana kati ya Congo alors pourquoi ba rotika ya Gabi azwali kambo comme son problème or ke ba mibali pe bazana monde théâtre faut ba lobela pe likambo na éviter pour sérieusement peut toyoka pe bango pe bazala ba lesbienne na watu na ba toka ke ya Gabi ba Ursule ba Sila wana ba ka ba on a ko toyoka ngo ya bombeza te na wa lobelang na watu na bango na wa lobelang po yi azwa le devant le kamba la duchesse anani anani azanani aka Gabi au sala théâtre bien sûr wana na mamba succès no bien sûr au mais sala théâtre no kitoko so monique théâtre simbate otiki au vando comment ça émission na tumba comme ozaka na muta ko produire yote au produire ba théâtre na chaîne na yo mama Lucas siko solution hein vanda kanisa boule vide parce que la duchesse ana vini akenda rapoto ya kakim omoni akenda rapoto ya kakim donc même sous tizuwa te po bana mikie ba okende ba poto et tout omoni sko ba mikie ba okeba poto ba ya mais sko yo so ebe ko sala ba choix kitoko te na vino o pe sa faute pas nayo et pas mututé parce que eza vino yo mom to sala ba choix ya makambo oyo sala donc faute o copier ngo pas mututé parce que etali biso te makiasi omoni etali biso te donc ozata na TV na ba et aussi péchant na bango na baza ba stable malgré tout ba pesa bango na mon débat pia embargo na poto pondre na poto ba swana ponga pende ebi pesule na kati ote na kati ote dernièrement na zo beta lisolo no bi mais ba si la ba exil ba ebisa bango nzela poto ba koma te to ndeni to tuna nanana to bango mo balingaka te bamoni pena ba bosser na bango trop na ki bango wana vie na bango za na stable ndeti omoni ya Gabi ingénieur NK Pro zolanga koto kitoko ya Gabi batu ya génération oyo bandana bango théâtre ndeti na ba Nigeria kuna ba Karashika ba Mona Lisa Shinda ba bonga na vie bakoma kitoko omona bakoma kitoko vie na bango elengi makiasi mais yo ti le loka ki moté mama be et comme so aigri parce que aux autres omoni au sala ba makama weta msuna vie luka batwana osenga mongo pardon pour vimezo parce que yo moko likambo yo loba yo finga ba basi théâtre mikolo mutatelema lobela oti mais yo lelo zo courage ka likambo yo sala finga batu pour la duchesse alobia ngondo lingo tia musapi babi ba pécheur bazo juger ba pécheur mususu d'avoir péché autrement. Les pécheurs jugent les pécheurs pour avoir péché autrement. Donc, et mambo yo sala na mono skopa na yo. Parce que quand les sumo yo sala ya ofinga ba nimano ba mama yo sala ba théâtre ba mama top banane. Parce que on généralisa batu. Malgré tout temps ba komote mais on généralisa batu exact que donc au tche bango dans le même sac. Oza ko sala mambo ana. Mais yo lelo o loba pour la duchesse à l'obéon alors que eza pe vérité so pe total bien yo pe on a garçon au bimane na théâtre au tout temps à commoner. Oui, pas ça moutoune na théâtre. On lui totanga bako. O mani sko moutoune kambo soyo makasi. C'est que yo pendo sala ngo makasi. Pourquoi li kambo yo sala te et so makasi? Parce que na batu msupe ba ki pe ngote. Ba ki pa ki on jour à liboso, ba ki pa on jour mi balé mais sko ba boa ki c'est yo sko tellement zanga actualité na chaîne na yo. Li kambo moni yo lobela ka yango wana bando lobela ngo chaque jour. Bo tumba eza souté. Ke yango wana ndite. Kasi mamba bandu parce que y vraiment tout monde a battu mingi wa lobela mamba bandumba. Yango wana donc aluka eloko mususu
parce que qu'on sacrifie la duchesse et mémélé le côté. Toi ta vie est côté les 20 000, 24 000, 30 000. Lobby est actualité ici là. Ozong la kaba vie na kala ba 1 kaba 800 vues ba 500 vues na ba 3 vues. Au moins donc il y a mwana adu parce que lo moko o e sala e penande ti ba théâtre nditi ba sila. Si la pe karaté na mon dirait ba préparer les locaux. Pour eux on dirait ba zeli là ba tout depuis longtemps. Oh kutu mkola ko mekaka ko sala boy. Parce que toyo qui peut à part toyo qui ba mambango toyo qui peut ya gabi sur côté souci là na kata marambo donc si la za mutu moka auto perdre déjà ba tebele auto perdre papa nae auto perdre sous maman chaque fois là qui vraiment maman et pas nae bon si quoi azano na ba moment mo be stress si quoi ya gabi na si la souci c'est ça problème ni ya gabi na si les a problème té au moins ce que biso to banga kara ba ligne la pe si la boule au moins nde bazo linga na ka ba boule wana bozi bo lingeli la duchesse boule Tenda za boto kange boto lingele bul boto chile mutambu to kange pana mutambu denga zana akweya to si c'est parce que moi ne zana la duchesse fa bando banga sikolo otala bilonga bato ya mona kina ba vidéo wana ba fingai il faut qu'on masco prudent na bango vraiment pourquoi que na ba tout moi na bana lo yengete pour éviter na ngo chilo poison parce que wana zana tu bola que sa vraie face na bino ke bo akabando ki bo ba ta jalousie omoni bo akabando ki bo ba ta jalousie bo ba ta zoa bo excusez nga na bon que ça vers ça na bon bon boy pour n'en reste pas vers ça vraiment bo akabando ki bo za ba ta zoa ingénieur NK vers ça je crois il m'a bien qu'on a bo akabando ki bo ba ta zoa boza pena ba demo bandoki na ndenga mkiete donc il faut bando banga sko fatala ke qui est qui oh déjà boza ko la sa vraie face non tombe sous poison ou il traîne on tombe sous yem ta chang na yebi Suleiman Konde na katiote Suleiman Konde ce qui totali bien vraiment na masolo tozo beta ni tozo soit par peine à la duchesse mingezara pour que za mutu moko défendra toujours ba cause des agistes to boza na lien moko vraiment na la duchesse et c'est pour le délai na invité sotale be mission na sala liboso na Congo Source télévision donc na kena ki pena la duchesse mabe. Mais ce qu'on est en Monique, na kene ma bé déjà c'est bon et coquille déjà à comprendre les sons, à écouter, à s'excuser. Mais ce que pourquoi yo o continue kaka ko kene na mutu ma bé ti na suka neti ka bo kundae na libulu. Au moins neti ka bo sacrifier, bo critiquer, bo kata miki bo sale kama kamba pasteur mangwanga ça. Pourquoi bo mema mutu bongo ti na suka bo comme c'est penati na suka. Aïe, ami qui s'excuse 5 minutes pardon. Si quoi yo lingé à 100 le pardon, c'est une puissance qui libère donc. Et si quoi yo lingé à 100 ndeni. L'aime soit à fouta ba amende donc. Amende ni nango ofuta. Amende ni ofuta. Des amende ni. Pour que vazo la vérité o ya lobby. Mais il pas loba en série mo mais il y a Bossani qui a loba qui a. Amende ce que et ça la passe hein. Ce qui est moyen gros à la bien zone c'est la paye à Gabi ba extrait wana nion ça m'a mignon ça ba qui ba balance ça qui ba zone qui c'est les missions oya sala kala et pas les ketchou si je me souviens bien à ça l'émission n'a pas les ketchou a finga diana finga ba mama théâtre bolinka ko bimana ba mikolo na bana mikie bo pesa ba mababe alors que yemo pas bimana ba mikie. Ok, merci beaucoup Suleiman. Donc, ma cambéza, ma baiser, ko beba ma casse na monde à théâtre. Donc, Suleiman, toujours comme des gens à souka, couper sa conseil. Donc, parce que aussi c'est mission té, sans que batbaye batolobeli, c'est bien que tout tant que basé c'est comme bazo ça ma cambo. Si la bissalo, ah bon, faut prévenir yé. Ni aussi la bissalo ndé azapena. Na danger. Number 1. Na danger té mais en number 1 likona ba on surtout ba théâtre ne zobeta ba via ma casse, ils obtala ma casse ba succès S binde ma cambo. Ba abaku. Bon ça lango kitoko bon tala bon partager pe kitoko makiasi donc voilà omoni à ça attention à ça la keba na batuni no ya bengisa na batéâtre pour jour à kosa l'erreur ya mwana na mona batu nsuba ninga na moko lekana be mission te hein omoni parce que la duchesse pe makamsu so loba eza biso ba chroniquer en batu to lobisa batu makamsu ermoko yango na mona vidéo na boya kane ko lekana be mission pour yo loba likambu na ndenge mususu journaliste azonga balo na ndenge mususu alambi yango na bandenge mo boye et bimi si qu'on a mis ça batte bimi sous ndenge mususu alors que yo loba kutu bongo tozala même pas la idée wana moni oh mon si ko ndeti vu de loin aller kana be mission te batu mususu belé ndeti balé kana mona be mission te ya bato
baboya na bango babalolela bango makambo o kinganda lobaki neti o basali da dicheso yango si la bisa lusala très attention bato yo zana bango pembeni wana bango lingelo mama na boule kanga data lelo ngam na yebiso ngala ya kaka lokwa prophète neti ba G neti ba G mais makambo ko kisama bat bandi marate mais passeport rouge lobaki yango tina lo bango lelo kanga data lelo bato yo zana bango lingelo mama na boule donc ça la keba fait très attention pour eux déjà ils ont l'action déjà face na bango donc si on continue na bango bongo ah maman yo moko dim toyeba yo mon dim toyeba yo mon ate ba secret mususu ba théâtre ti ba kenda kinga kati kuna fi wana ko mama ko mona mona ba liste ti ba comme ça o abima na première dame ba makambo na nyonso tout bango moka bango mon babimisa bango babimisa bango moka ino sakeni na kati wana jalousie moto ma bête parce que so lingi moninga no ndetinga bona lobina linga jala inversible jamais likamoja na inversible ça la rateza ma be so abete na na ko bete na mutu musuti jamais Jacoko. Donc si vous êtes dans la solo c'est parce que vous vous aimez pas bozana unité bolimozate. Bolukano bo bimse bembako ko na bino chako. Après ne toya to solo makamo. Po bembako ko pe chako tozo comprendre tes famille koto batatete koto na je batete être basalina en tout cas na osenga na ba comédien na biso vraiment ya Congo en tout cas tozana bolingo ko tozana bolingo to tala pe ba tumsunde ba okende liboso. Parce que déjà un mois. Un mois déjà en wezo kende bata théâtre après tozomona ba olobela ngote donc tozomona pe be mission so sale maté pour na problème ngo lelo boyo ka ke bima ki o ke bimite za ka na morgue et to yo ki so ke bato donc ça tellement désordre ba publier mama chako donc ezo sala soni ezo sala bien te biso ba comédie to lingana to za na nini to fonda groupe na biso bon moko mais bon moko ngo to pesi kombo ezate yango to salela parce que to kangi groupe na biso bon moko mais bizel na biso eza bon moko te en tout cas to za la vraiment na bolingo to za na bolingo parce que to so to za na bolingo mutu moso aye na ida mabe kati na biso sa tali bato balinganya osani okima po ebike awa na omekate bato koto balingana en tout cas to lingana ndeti makamba bala dichesa niza makambolobe les sili et un problème to okena ngo be makamila mais ko préparer longo be mission belé za sens te eza tina ta mukete donc to za posa nde rolobela makambo eza oeza ko édifier bato makambo eza ko tina bato na bolamu eko pousser bato vers l'avant eza te ke mamumo eza tina te donc to lobela to sela ngo be mission belé donc je crois que sous les vraiment une mission to sali pour nous ebi sabatu pe qu'on a ko ebi ça vraiment ya Gabi vis-à-vis ya comportement na devant la duchesse vis-à-vis pe ya batatraite mususu o bazoko c'est complété na Gabi pour na makambo en tout cas botika ya Gabi aza mutumo boyemo déjà loba déjà ko mutune se beba a sonné siko ndenge ozolobela vraiment boya Gabi parce que ta l'émission so ameki ko affronter yo pas ani mutu ebeba so ameki ko affronter aussi osuka pina ya Gabi aza tumba donc appellisane moto pamba non bi siko ingénieur en kazonga non bien pardon non bi boye tumba ngo ya ye mtaroye bana chaîne nai on ne peut yes ko na mona ki ali boma te azande kiol pour on moni soza kiol donc mutu boujayo bako peso aspirine biki kikiol esili ba peso aminophylline biki kikiol esili mais ngane ce qu'on a penza fou penza na folie na bela folie c'est pepe ba bengana nga ya liboma ye est-ce que ye déjà lien na fula sayo aliate non lien na fula sayo ye da tamana kifunda mais yo tambula mais ngada na tambula c'est pepe kunde ko kaote hôpital à Mouné na Congo mais bien na tambula na kifunda c'est pepe benga wa juste normal wa juste moko moins omoni ngana pa moi les car folie pour défendre la kati nanga donc écoute ko e ko likambolo bela te hier a réagir en kaka parce que on mona ba folie ba nombré au multiple ba folinisation pensa au mona multiple parce que ngandi na bona tambola na ba Congo source na tambola na ba kifunda donc na sa pa ni bomba peut-être ma bolimbi ça biso tellement ça ambiance donc pour comprendre ambiance émission la biso donc bon na tempo na oseka pour makam no banga moko e sekanga pour na ba action donc na li bomba na fula sayo na ba fule belé ba matongela ba mala ya kala mukoti ba bidon le tonda wana na dinda pa na kati no lia
Mosco ya Gabi. Yes, comme ma camarade dans salon, on dit ah non, on y va qui kiol. Ah nous quand on habite ça qui kiol, n'engana kiol tina pas ni boma dana sur tabita. Merci beaucoup Suleiman pour comme na souka bambote na yo mot de la fin et tout. Donc voilà, na pesi bambote na petite mission on a 600 en anglais, to na ça ndeni pas. Ndengo mona tana ki arabe. Je reste mboni ba Macarine mboni motema. Boss je reste mboni. Macarine mboni mère double. Trésor Batanga, le couple Chiringimbi, na Sarah Kateko. I don't know. I can finish this emission in English or not. Ah. Merci beaucoup, merci vraiment, beaucoup. Vraiment, on a fait ça quand même. Donc voilà, on a fait ça na Rita Konde, donc ma maman chérie, on a fait ça bambote na Elisa Menga. Elisa Menga, ma copine privée, na fait ça bambote. On a fait ça bambote na Christelle Lomboto, on a fait ça bambote na Priscille Nzao, on a fait ça bambote na Le Père Lenoir, Riri. Riri, Laetitia Sindani, ma grande soeur chérie, na peso bambote, na bo sanité, Goga Kiliko depuis 0033, na peso bambote, na bo sanité, ya Patrick Igor, Igor Chou, donc na peso bambote depuis 0033, Ngamorope, donc voilà mon numéro parce que bato mingi ba déranger, ba tout na numéro na eza plus 33 753 35 20 24 WhatsApp na plus 33 753 35 20 24. Merci beaucoup Nabino, continuez de nous suivre massivement. Il te copie sa bambote na Isabelle Chipamba de la part de l'ingénieur le plus frais. L'ingénieur le plus frais d'Afrique, donc l'ingénieur NK Pro, donc bambote na yo place aux Ouami Isabelle Chipamba, donc de la part de l'ingénieur NK Pro, donc un passeport rouge na pension, donc Mbota Star, ingénieur à Filmara Star, Star Banini, donc voilà. Merci. Merci beaucoup Suleiman Konde, vraiment merci de comprendre que de comprendre bisonio ce qui passe sur Hollande biso bazu vraiment vraie version ya likamboango donc ndeke pe to sala une émission bo doko été abino parce que c'est sous to bandela sous yo kalisu ke bat balobi pour to sala ngo sur émission donc bozwa conseil o azoki o ya tout ami donc bolimbisa et tozo sala te pour non finga mais to linga to zongisa bisonio snanzela parce que toza vraiment bandeko donc nous sommes de Congolais bisonio tous aba Congomani donc to simbala na maboko na pesi sous merci beaucoup na ingénieur NK Pro donc ingénieur à makasi na kati Congo Source TV donc sakana na musala ndo bi image ka rondeti na poto mena kati kin banini et na kati na bossa souté na kati Palace Suleiman Konde makambo ezali donc maison frère maison frère sous maison frère on va vers ça soué maison frère na pesi sous mbote na boss ya Congo Source TV le boss Jérès Mboni motema ya maman Karine Mboni donc mère double na pesi donc Dallas Texas donc bambote belé binonyo sopé bolanda biso na kata chaîne donc likez abonnez-vous massivement sur votre chaîne Congo Source TV, c'est bel et bien votre humble serviteur Jenny Ala ou autre m'a dit déjà l'invincible, la force du pesanteur. Toujours. Tozali Karanakat, il y a Congo Source TV. Ceux qui nous ont bazongité, Torokuta na lisusu. Merci aussi na grand prêtre Kolo parce que soto zabwengana sous le donc ezanzambe, to pema to lobabo ebo sepeli. Donc ezanzambe faut tout le temps repé ça merci. Na pesibino bambote belé. Toza suna jieza moi nanga bientôt c'est mon anniversaire donc merci Suleiman Konde donc merci aussi na ozela ba fan nanga o ba pesanga ba joyeux anniversaire donc ba soué na bino. Donc e utabi pa ina bi pa yesala nga bien donc na lingi bino mingi biso peto lingi bino mingi et tozaka na poser lo mo bo sala bo s'abonner bo liker bo partager mes missions na biso bo tika ba commentaire et ko sala biso bientôt kutani lisusu à la prochaine rendez-vous bisous bye check.